dadi na ngai moya maternel pasi ezosala biso pasi ezosala biso alaki mwana moko esengo alingaki mosala na ye donc alufile na poison te eloko te aleki juste na problème ya estomac. La voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeurs, l'intelligence au service de la nation. On appelle Sibino Mbote. Baïkongo Magnézoami Bino Kolanda émission Nabiso l'invité sur Reako. Bolandi Malamo émission Mokolomo Lelo na Baïbanson. Tout présenté ba condoléances na famille artistique. Bande on Nabiso Baouti Koufela. Sango ya mawa ekoyaki na tongo ya lelo dadi kikambala oyo azali moko ya bayi yepe asala comédie quoi ya ba comédien na biso na République démocratique du Congo tika ki biso na tongo ya lelo kasi epekisi biso te tozwa ba artiste to lobisa ba artiste comédien rien que comédien tokota nanu. Bandeko balandi ya Reako News tozali kokoba awa libanda tozwa interview ya bayi artiste oyo na mpanzi na ngeza Geso boyebi Eviero Kambol ye azali moko ya ba artiste ya commune ya Lemba artiste moko toyebi te bourgmestre Lemba kangisaka mais tosolane na cadre ya masolo ya Ebembe. Mes condoléances Geso. Merci. Po anika bino ba artiste balobi ke bino ba artiste comédien mutu makasi eleki bino mingi Geso boko wela mbonga mama Olivia ngo bosila bo. Mutu makasi po anika biso ba comédien, c'est la question que nous devons poser à Dieu parce que la mort est naturelle la mort c'est l'habit qui doit porter tout être humain quoi. Donc et comme les bisondé et comme les comédien et qui est bêtisé makasi parce que ba comédien baza connu. Le roi va commander bani bongo et envoyer ça que batbala de lango makasi moment quoi mais c'est ça passe ta monter parce que biso to kufi mingi bena ni ocholeka to ko moko to koti nouvelle envoyé et comme ça mbaliwa ba ya dadi na biso donc ça fait très mal, ça fait vraiment mal. Voilà. Ça fait mal mais Geso, qu'est-ce qui se passe entre vous? Est-ce que ça m'a poison boko tielana boko wela eloko moko e ko sala ke bokende na fleur d'âge to boni? Je pense que to wele loté et c'est la mort doit nous servir de leçon. Si on a koufi to mi une question pour nani comme et tout ça, ça nous sert de leçon. Mais ko ba to wele loko poto bo mona lolenge wana moi nazana ba subasimo nati. Nazana ba information on a été concernant qui to les locaux parce que tout le monde il y a des nabiso koufi il y a des qui ça fait très mal tout le monde est au CP là tout le monde a CP là na liwa parce que la séparation elle est toujours douloureuse et ça fait très mal kozanga il y a nabiso boina na et bien là sur scène on a le dernier film on a tourné on a joué papa na ngai il y a Bijou la reine maman il papa na joué pas Barcelone. Ça fait très mal, ça fait pas et ça fait très mal. Et les gens sont en boloba. Merci beaucoup. Merci. En résidence, il y a l'artiste Dadi qui t'emballe autour de Tikabiso. Un mot par rapport à bateau, on y a sur bateau là-haut de partout. Et ça passe. Au monde, les artistes sont tous familles. Au lieu de critiquer biso, bolé la na biso elongo. Ce que ça na motema te ko supporter ça passe. Et quoi les gars biso les artistes comédiens. Tokolela ndenge nini po passe zo sala biso ba tumuso bazoyeba mote bio papa bio mwana wana akoma kiloko na mwana na ngai donc azaki moto na sengo
Dadi de Kambala Mesebio aki mwana moko esengo alingaki musala na ye Nzambe ya bomba ye kaka. Aujourd'hui tu as joué na des sons vivants. Tu joué ngane ceux qui combien de films tu joué mingi même so tali film ya Makambo show na joué ki ngona Dadi de Kambala eza na ba film mingi azalaki même mwana na ngai ya Makambo show azalaki mobile na ngai eza ba mama o bazwaka bana mikende ke to salaki film ngo passe zo sala biso passe zo sala biso to lobi eza naturel mais ça passe makasi papa sozo mona ba voix zo sala biso boy tozo lele tozo ba suka teza nini soki to bebisa ki place moko Nzambe asilike po biso ba artiste to kufa ke bele boy Nzambe alimbisa biso yokela biso mawa ayoka mawa tozo lela mingi te tozo lela mingi tala mutu esengo bo Dadi azaka so ko mesika fo bino so sepela ebisengwe Dadi akaka ebisengwe nzembo ne suke pesa nga pasi ya yembaka mingi ozala na mbongo ozanga mbongo yo pe okokufa kaka tozwa mo moke parce que bayimbi pe bay bazolala tozalaki na président na bayimboka yo mutu vandaki na ye maladi na ye nyonso olimbola pe bayimboka bazolanda yo président Dadi akufi na nini écoutez na ba émission précédente dans toloba déjà bazalaki na cancer ya estomac avec un cancer estomac alors lors de koyeba kiaza comme déjà tard il fallait passer les opérations rapidement alors lorsque passer l'opération le procès était passé hier na Ngalema passer l'opération lobby et simbité l'équipe bien té a fait kana salle d'op donc a confiner na présenté le côté avec juste la première estomac et tu veux comprendre que c'est estomac un peu retard parce que ce tu est que ils a lever des autres ça y lorsque ba constater que ils a na estomac on a faut passer l'opération et comme un pétard donc comme un cameraman ça mais moi je dis gloire à Dieu donc nous avons tapé ça qui bi sauver et puis nous t'a récupéré donc va confiner ka juste une opération le bas l'ex qui na salle d'op va opérer et puis simbité et puis atiki asali combien de temps dans l'hôpital ya clinique Ngaliema non Ngaliema kende ka lobby azalaki na hôpital moro Marie Mouzara na GB c'est kunande bande ko pesa ko renforcer parce que comme un faible fait ko nourrir yé à ça qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines là-bas dès la Monica comme il a moins force pour coopérer dès baba qui va faire l'opération lobby tant wazaki na Marie kuna bo bande ko zo assistance moko mais là comme kuna pesa to memakié bino famille c'est to memakié assistance toujours les alara parce que des artistes à monnaie quand même des artistes à monnaie quand même seulement que batu bande qui ko soutenir ye ba linga ba kambole kala ba médiaté maman linga ba kambole kala ba médiaté ndé tu bandaki ko gérer ngo kara na bango mais l'équipe n'engé l'équipe boy bozaki initiative moko te bo bimise tom sou libanda non zaki déjà tard na moment zaki na on pouvait rien faire on pouvait pas le faire sortir parce que bah c'est l'opération dans les médias tonga sou ko zo temps na terre lu kara ba visa ba nini tout ça fallait ba opérer et en plus ba tu opérer ce sont des professionnels ce sont des spécialistes il y a estomac il y a malade à ça qui nango ce sont des docteurs qui directement poto donc bah ça qui m'a comme il na kin pour ba vérifier ba biloko moko ba kuti ka Dadi et puis ba opérer yesi quoi ça li combien de temps la maladie wana non il fait ça lo ba bien malade Dadi le début to est que ça estomac tu bande au sai et que ça vivre ndé to bande ko péter ndé zo ça qui estomac ne bande ko s'aggraver. Souvenir nini ozo garder ya Dadi Kitambala na carrière artistique na yo on se pour na carrière da ba vie au natif ya Kasavubu on appelle tozwi moi lokolo na bango kolanda bango tala bango les façons bande ko jouer pe ba vie wana il y a de génération en génération on va nous tout mon siko asika kaka batuka monire na ye nouveau né raté moi la maternelle tout non dire ça ba souvenir ya malamu ya vie oyo atikeli biso voilà
Moko, il y a président Dadi à Koufi. Si on a yo Bobo, na carrière na yo souvenir n'yo ko garder il y a Dadi Kitamba. Bah film tout ça là. Et puis affection c'est un nom pour nous là. Genre petit frère pesa un peu mon choix dans la salle là, yo zana qui cité. Pesa un peu dans la salle là, yo Simon qui cité. Petit na rassemblé là le rôle yo zana qui cité. C'est un vieux qui me considérait, qui me respectait. Donc ça fait vraiment mal. Aza icône, un grand rôle à te perdre. Merci c'est Balobi Bino bozo kufa mingi artiste comédien parce que bowe lambo maman livre. Est-ce vrai? La volonté de Dieu sur notre vie, ça ne dépend pas d'une personne. Parce que la mort, c'est un secret dans les. Tu peux décider sur ma vie. Ce qui nous a boy et ça le matin. Tu peux décider sur ma vie. Ce qui n'a pas c'est que Dieu a permis. Donc tout ce qui est individu. La mort, on a la force, on a le secret dans les ensembles. Papa Henri Mbote na yo? Oui, Mbote. Tomoni bino artiste comédien awa penza ebele parce que beaucoup feli Dadi Kitamba la motuna ka moro tozo linga toyeba. Na carrière na yo souvenir ninyo yo ko garder ya Dadi Kitamba. Ko jouer na déjà allé souvenir à Kitoko na carrière nanga. Qu'on en est déjà ensemble sur scène. Ils ont déjà souvenir à Kitoko pour nanga. Et une question, balobi ke artiste comédien beaucoup fa parce que bowe la mbongo mamo livre, bozoti la na ba poison likolo nango. Est-ce vrai? C'est faux déjà. Pourquoi? Parce que même nandako tokobo tamata 10. Mutawe la blora mamate. Parce que yé muta lambara et puis yé muta okabule la bino et puis na katsanda ku mutu na mutara na sani na ye eza ndenge moko tango toza invité pa ya maman Olive donc yé moko ayebike naza na bana mwana na mwana za na sani na ye bowe la mbonga maman Olive ndeni c'est pratiquement impossible. Alors tout signaler que balobi pasteur de la foi salisaki lo sambo moko pona ko inviter bino barteur nyonso bayo bozala na scène mais basusu boya quitté parce que prophétie et c'est bimaki ke beaucoup fait belé. Bon, d'abord avant pasteur de la foi lo baké prophétie au kufa koku faisait déjà loi à nature. Premièrement et deuxièmement, chacun a sa façon de voir les choses dans la vie. Nous tous on est des artistes mais on n'est pas pareil. Mutuna mutwaza na ndenge na ye azilaka likambo to ndenge na ya tambo samaka et na monde tozo vivre en dehors na biso toza artistes et comédiens même chez le musicien même chez le cordonnier même chez le footballeur to monaka mutuna mutwaza ndenga lokaka tambo sama et bi ke pona za bien il faut na za na vie de prière donc chacun a sa façon de voir les choses aujourd'hui déjà pona te ke oso kinini so inini te donc muna mutwaza na itamboleli na ye vivra to vendre entre nous car na ba fanatique batala rabiso comme ba téléspectateurs ba mon na ba comprendre que ya tambo sa maraboyer et puis il pas à la raboyer la na ba bazolela ezali perdre moko irremplaçable pour perdre être cher lokola Dadi Dikambala parce que tout tika la wazasu na été tous en a ba grand et belé même tout na façon azana particularité na ye oyo asali la musala donc mutuloko Dadi nenga fandi nenga bane komi kumisa mandenga za komi linga na musala na ye en tout cas artika la rozala sauter en tout cas tous allons vraiment ensemble les bien et puis avec honneur et vous allez vraiment le roman malamu pour la biso. Merci. Nadia!
Ni